Salut, bonjour à tous. Mbote bandeko bolanda biso. Salut à tous les abonnés de Irsil Botel TV. En tout cas, nazaki déjà prête pour nala la menalobi. Jamais na koki kola la sana fungo la caméra nanga pour na koya koloba oyo nga nazomona na miso. Famille Libota, j'espère que tout le monde va bien. Voilà. Famille Libota, coucou, bah bonsoir, na biso nyonso esika to zali. En tout cas, nazaki déjà prête pour kenala la. Na obaki lelo tellement eza journée indépendance na biso na Congo et puis eza journée en Afrique du Sud batu bazo lela ba famille ezo lela marche ezo salema. En tout cas, bandeko ebele bazo lela na Afrique du Sud na lobaki journal lelo na eza la journée moko calme pour nangana travailler penza te mais na vandi na lobi non nouvelle oyo ezosengaka na fongolela yango caméra na vandi na lobi jamais nouvelle oyo esenga na fongola yango caméra donc na ya oloba ne fils kata 10 minutes ya pamba na pesa nouvelle na bandeko nanga oyo ezali bongo famille Libota. En tout cas, bonsoir, bonjour. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez car ande boyebi ba o balanda Irsil Botel TV. Tolobara déjà bonjour, bonsoir, yango dépendaka vraiment na air oyo okolanda analyse topé émission na biso. Voilà, na juste pour 10 minutes pour na repesa message na bandeko na biso ya famille Libota na motema toujours. Na vraiment na message nanga message o na nango eza message moko très important pour na bandeko na biso ya famille Libota. Alors ceux que koti partager partout, partager na Facebook, partager na WhatsApp et puis partager na Messenger. Ceux qui pèsent à l'imbala na ya liboso au trouver chaîne na biso en tout cas au s'abonner. Awa to finga raté, to lo baraka to nyonga raté, to finga raté en tout cas, to lo baraka kamarambo ezali réel. Voilà. Ceux qui ont moniqué au s'appelle na chaîne Nabiso, en tout cas bienvenue chez Irsil Botel TV. Au s'abonner au poni sikamoro boye au tebilamba na yo au poni chambre au yo moni au vanda au mikotisi au vandi. Voilà. Bonsoir à tous. Mbote na bino nyonso bandeko bolanda biso mama Natasha Bonganga de mon cœur ici kozali mama Elima Mbongo bozali tellement ebele mama Alphonsine Boubaka Songo papa Kala la Bisonga Willy Biai boza ebele papa Banzila. Bonsoir na bino nyonso bandeko bolanda biso mama chérie mama Yvonne princesse Allegria boza vraiment ebele mama Pélagie Elonga esiko zali nzambe apambola mutu nyonso dame d'affaires boza vraiment ebele madame Dansou boza tellement ebele mama Pauline Yenge. Voilà bandeko tout o bo soutenir biso ba o pe bozala raso to tie live boyaka directement pour soutenir Irsil Botel TV, Mama Jemima Mavungu, boza tellement ebele, na baona tangi kombo te boza ebele, nzaba pambola bino boza toujours na motema. Voilà. Famille Libota, toza toujours na ba vente na biso ya ba billet pour na date na biso ya le 9 mai 2027. Toyebi biso toza na ba spectacle mibale moko ezali le 8 mai 2027 et puis moko ezali le 9 mai 2027. Ba billet na biso eza toujours na vente, ba billet na biso ezo continuer ko tekama. Bonne nouvelle eza ki ba catégorie ezo koma déjà épuisé. Voilà. Tous en a 3 catégories déjà où ils ont épuisé. Totikalika na 2 catégories pour que tout ça la sold out. Oh elonga te. Oh elonga to elonga te we bisanga. Deuxième date yango la famille Bomoni. Yango j'espère que voilà na moni siko Bomoni yebo zana zong sa moi téléphone pour la lumière. Voilà na si Bomoni Bomoni binomoko yango voilà. Totanga ba catégorie 3 où ezalaki bongo ya $41 ils a déjà épuisé donc ba place ici les sold out pour la catégorie 3. Catégorie D où ezalaki bongo $55 ba place ici les sold out pour la catégorie D. Catégorie 1 il y a $65 jusqu'à présent et calme-moi quelques places. Catégorie nini VIP, voilà VIP à $75 ba place nyonso et sili déjà. Carré d'or il y a $120 et tikali quelques places et puis catégorie 1 à $65 et tikali quelques places. Oyo elonga te. En tout cas bravo pour la famille Libota, bravo pour la famille Libota. Tozalaki na 5 catégories. Alors on a 5 catégories tozaki nango
3 catégories déjà esili do totikali kaka na 2 catégories ya pamba o ezelonga te bana mama Belvi oye famille Bota oye en tout cas bravo pe félicitations merci beaucoup na bandeko bosombi ba billet na bino bandeko vraiment bosombi ba billet na bino nzambe apambola bino eza facilité tosombi ba billet ya première date tosombi ya deuxième date en tout cas eza vraiment facilité tous les 2 dates ba billet tosombi nzamba lola pambola bino en tout cas to continuer toujours que ça la promotion pour na deuxième date na biso to continuer toujours ba billet tikali moi quelques billets ezali pour na bato carré d'or na pona catégorie 2 o ezali catégorie voilà catégorie D o ezali bongo ya $65. Alors la famille welela ozwa billet etikali ba place etikali kaka mukie. Alors welela ozwa billet na yo na place billet esila o telengana. En tout cas kozela teke ngana kosomba na porte biso tokoteka na porte te. Kozela teke o ngana kosomba na porte le ngana kozela ka jour en tout cas biso tokoteka jour jité biso tokoteka ba billet na porte te donc réservez déjà place na yo somba déjà billet na yo otikalaka na problème ya hôtel otikalaka na problème ya billet d'avion esili nango bandika kobongisaka ba séjour na yo obasoko oza mwana Paris te obandika kobongisa ba séjour na yo e oza malamu en tout cas famille Bota partager information partout partager yango partout partager yango vraiment partout bandeko na biso bayeba totikali na 2 catégories alors tozana posa titoko malobi ba 10 heures 2 catégories déjà esila nango yo to betango kaka ndenge to betaka yango bravo pe félicitations na bandeko bosombi ba billet bravo pe félicitations na mama Belvi en tout cas félicitations to mona yi bandeko musu batekaki ba billet awa balandisaki bato ba billet ti les premiers donc les jours ya spectacle bayaki kobela bateka ba billet les jours ya spectacle mais nzambe vraiment azotambola na famille Bota elongo ba billet ya première date silaki kao ya deuxième date petikali ka 2 catégories en tout cas eza elonga bravo famille Bota félicitations na bafana na bata mama Belvi Kandi ba robot ya bata mama Belvi Kandi en tout cas félicitations na kokaki jamais kolala sana ya ko féliciter bino na komaki déjà prête pour na lala mais na lobi non to na talika na moni ba catégorie ndenge zo sila na lobi non il faut na ya na sala message moko pour na famille Bota mo bimba nzamba pambola bino nzamba batela bino boyende zala kato soutenara star na biso boyende biso to soutenara mama Belvi na mafinga te biso to ya ko pelisa ba caméra te pona ko finga meto soutenaka toujours Belvi Kandi na misala tangu misala ya boezo monana eza vraiment elonga munene en tout cas balobi oya kozanga oya kozanga les jours ango problème donc bongamaka déjà bongisaka donc bomoni siko ndeti siko ba billet to sombi to va na biso to komo bongisaka teni to komo bongisaka teni po jour en photo za la pena propre na ebisi bino ko eza na été eza na ba période à moi je vous dis. Donc banda déjà ko benda ben bomoni ngai na benda déjà ben na ngai ya 2027 donc jour ngo ozala opesi ngwa boy soki na sombeli bana ba billet zwela bana na yo ba billet zwela mobile no ba billet na lobaki na live nanga zwela mobile no ba billet ozala no décider pas na biso ozala décider pas na biso déception ezala raté somba billet yaka na père ba petit yaka na ba petit bango moko en tout cas okozala décider ozwa conseil moko ya bien na part ya maman na biso Belvi Kandi. En tout cas merci beaucoup, merci famille Bota mobimba na komi na suka na baki na yeka juste pour 10 minutes alors nzamba lola pambola bino to continuer ko somba ba billet 2 catégories wana tikali to sepeli sa mère donc ti tola la lobby ba 10 heures to mona pena 2 catégories wana kao sold out ya musuni et ozala malamu mingi. En tout cas bonne fête de l'indépendance na ba congolais nyonso nzambe abatela biso ba congolais baza na Afrique du Sud en tout cas nzamba abatela biso bandeko boza libanda
Ibandeko boza libanda ya Afrique du Sud, en tout cas il faut beaucoup prier pour nous. Nzambe azali longo na biso mboka ngo balingi biso te meshwa ezate bobondela vraiment pour na biso. En tout cas merci beaucoup na yaki juste ka pour na 10 minutes na message nanga tokutani lobby live na biso na ba 14h tozongeli ba live na biso normal à partir ya lobby. Bye.